Bonjour pe, bonsoir bande konanga lisolo ya Congo. Bo s'abonner, bo like na yembango mbango. Moto moko aleki afinga mama Denise Nyakero. Mama yo ozali konani yebisa ngai. Ofinga mwasa mokonzi ya mboka. Oloba yo ozali kitoko koleka ye, kitoko nde mabelete. Olobi n'importe quoi, tolandio na bitando, tolandio na ba réseaux sociaux. BTT service lisolo ya Congo elongo na fondation lobi tozoko kende ko porter plainte nga naza na mboka poto mais lobi chargé de mission na ngai ya kokende inde na moni elongi na yo te mais oza na respect ta mokete okende kofinga première dame asalo nini boyebana wapi soko papa nongo ikasanji azaki gouverneur ya moyibi te ya moyibi mais tokolandela ye bisika nyonso ayiba tolakisa yo ozali eloko te ye pa azali eloko te totikeli akende na mosolo oyo ayibi omoni biso bazoba te soko moki ya bozwa ndako na ye ya président konini soko moki ya bozalaki na ye na problème justice akati mpo na mokia ya biso konini ofingela biso mama Denise Nyakero nga nalobi na kolala te na meki kolala me nazwi pongi te awa soko botali bien nazali na kati ya ndako na ngai ya bolali nazwi pongi te nalobi eloko oyo uchu wapi asakana na mama Denise Nyakero otumboli mama Denise Nyakero otumboli biso batu na ye moto nyonso mpe azalaka na batu na ye nga konano nakome pa mama Denise Nyakero te me ndenge azalelaka na ndenge ya mokonzi na ndenge asungaka yo kende kofinga ye yo ozali nani lakisa biso kitoko na yo na etando te balakisa biso yo ngai lobi na kotinda chargé de mission na ngai akokende ko porter plainte contre les connus parce que elongi nonga na moni yango te nayoki kaka maloba soko mama Denise akosala yango te nga na kosalela yango na mosolo na nga moko na kokende ko porter plainte contre l'inconnu yo yebi te kofinga kaka moto elakisi babenga yango injure publique eza na kati ya droit pénal bolingi totanga makambo ya droit pénal eza na kati ya droit pénal oyo osali wana eza na bitumbu ebele mama tokotika yo te mama Denise mama vanda nonye biso moko toza kosokipe na ye akozwa bambano na ye ngoi kasanja aza nani ngoi kasanja aza na mbongo nini mbongo yango azwi yango wapi soko solaka na mama Olive na ndimi te mama Olive akotinda ofinga ye epuis nakosa yo te ndenge ofingaki wana mama Olive asepeli te oza mokangami ndeko na ngai ya mwasi ofingela biso mama Denise Nyakero mama se moko tozali na ye oyebi bokonzi te soko ngoi kasanja aza noko na yo to pe tata na yo tokolandela ye na eloko moko ayiba soko azalaka millionnaire to milliardaire akotikala ya mobola na mboka Congo bokoki kosakana na biso lolenge wana te epa bwa aloba mabe epa bwa finga mabe mpona toza kotikela bino toza na kati ya droit pénal tokokende na bino ndenge wana tina suka soko moni mwana soso yebaka mama na ye azali pembeni boye mama no azali pembeni tokolakisa yo ofingela biso mama Denise Nyakero me basi nyonso batelemi basi nyonso basiliki
okende kofinga moninga no mwasi na entando mwasi mokonzi ya mboka bino bato misu bobangaka te eza mvutuma te ndenge papa na bino asimbakisi ndenge papa na bino abimaka na bino wana ebebisa bino mototo boni ngane mutu naloba te bino moko famille na bino eleka na bitando na ndimi te ke mitu na bino esalaka bien bana oyo babimaka na tata na bango famille oyo moto moko asalaka ekobo na bana na ye eza famille moko mutu etoboka me bakokorige bino yango chargé de mission na ngai oyo ya lisolo ya Congo fondation Bobi Batantu na betete service bakozala wana lobi epa bajuju batikela biso nini plainte okoki kofinga mama Denise ata mokolo moko te finga ta ngai te finga ngai okofinga ngai to finga mama Denise finga ngai lisolo Kongo bo finga nga nazo na poto na yaka Kongo te moto alingi kanganga nde kuna na koya moto alingi kofinga mama Denise afinga nga moto ayambo osimbi biso batu na ye ekosalema kata mokolo moko te eloko wana ekoki kosalema ta mokolo moko te Ngoi Kasanji aza nani Ngoi Kasanji soko azwi ndako ya bato na ndenge moyibi bazuzu bamoni mikanda za nango eza ya lokuta azwaki yango na influence ya politique ya Kabila bazongiseli ye moki ya ndako na ye bosala eloko bolingi mama yo bakokanga yo pona makambu wana ezongaka lisusu na mboka Kongo te yo koki kofinga tangu Mobutu azalaki kofinga Bobila Daw ata likango na yo kofinga te kutu nake kuna mosika mosi likango ya Saddam yo finga okozala te politiki yango ya ndenge nini papa na bino alakisi bino politiki ya mabe ya kofinga bato te ata soko oza kokanisa kokoma première dame bongo okokoma ngo na mafinga oleki na saki na yo wana oyo ya Chine ofinga mama Denise Nyakeo oponi adresse ya mabe ndeko nga moko lobi fondation baza kokende koporte o plainte mama Denise nga moko na jui bakoporte plainte tikino na suka tokosamba na il faut balakisa biso moto wana fingaki yo na etando il faut namona ye na etando ezali normal te et puis Ngoi Kasanji na place oleka oloba makambo mwana na yo to ndeko na yo parce que il faut azala kaka ndeko na yo Ngoi Kasanji wana ndeko na yo Ngoi tango obimaka na bana na biso tolobaka wana ndeko na yo soko bazwi ye te yo nde mutu ifo olakisa biso place mwana wana azali moto aliboso soko tomoni ye te plainte contre l'inconnu soko tomoni ye te tokozwa Ngoi Kasanji parce que ayebi mongongo wana ya nani Ngoi Kasanji yo kolakisa biso moto wana abandi mafinga na mwasi mokonzi ya mboka bamama mikonzi ya mboka bayoki basiliki babengi ngai balobi oyo nani afinga mokonzi ndenge wana nayebisi bango na kamwe naye koloba ngo na français makambo alobi basi bakonzi ya mboka basiliki balobi ezalaka boye te moninga no mwasi aza moninga no te mama neti yo ofinga ye na bitando ata soko oza kolingaki bokonzi yango oyo bakoma kopesa bino yango ndenge olobi wana okolakisa biso moto apesaka yango bapesa yo pe me ntango bakopesa okozala deja na boloko bandeko na biso ya lisolo ya Kongo bosabone bolaike na lisolo ya Kongo tokoloba bosolo
ekosikola bino nazali ya kosilika makasi nalongola te ekoti nazali ya kosilika makasi moto akofinga mama wana te moto alobaka na ye te moto ayokaka asali ba action yo finga ye lobi mo chargé d'émission na nga azali kuna pona lelo na suki wana Ngoyika Sanji oyebi mongongo wana yokolakisa biso moto wana afingi mokonzi ya mboka mwasi ya mokonzi ya mboka aza mokonzi ya mboka mwasi ya général aza général mwasi ya président azali président lobi okolakisa biso ye moto ya liboso eza Ngoyika Sanji pona lelo nayebi te so tokomi ngonga nini awa tozali 20h ti tokoma lobi ekozala deja ba 12h na Congo na kosala makasi moto wana kende noki pona lelo tosuki wana bosabone bolaike makambu oyo ekosalemaka lisusu te na Congo kofinga mokonzi ya mboka. Merci.